ko sala ki test normal o banaïda ba travail 12 jours ne betama na wenge donc toi 10 animateurs pour tout sala test pe melia ba joa ngana lo be son pota masanga tigre isika sana che ba salam comprendre ba job suka biso mbana lo be son pota 10 animateurs ba job suka biso mi balema na suka film ouais na 2006 na 2006 bon na 2006 na 2006 to tikali na mona mai to bandi bosima na kutaka masanga Bercy Bercy mo na côté mouvement akena pas fait na biso aze quoi Bercy qui ma cœur ya qui maison mais bon Bercy qui ma te mais santaka moto ngana kasha wengi ngana na kasha wengi ngana mo de la forêt donc Bercy za na kashe wana te Bercy ayaka na bandenge moko boya ko yemba wana to yebi wana za ba fina biso ba fina biso ya Bing Star oh mais il faut boyer ça biloko no ça ba œuvre no il faut boyer tour par tour yebi ba so ba krinaï yebi c'est la boka ba krinaï brigade c'est la boka ba krinaï hein pourquoi pas olobela ondeni minga na olobela on pense que brigade abanga sele yo bangi brigade te seke brigade abanga sele yo eza ngai eza nga na olobela ngo eza nga na pesa wazika ba cri est-ce mukile mabe webi mukile mabe ngana kena pa wazeko webi ke ba zonga ba kena pa wazeko na kota mouvement mais diabo ba zo ba cri na ba boka na disque Trace RDC New Basi Balala. Voilà, merci bien fidèles internautes, vous nous suivez partout dans le monde entier à travers votre chaîne Trace RDC News. Merci de continuer toujours de vous abonner massivement sur Trace RDC News et pourquoi pas de partager nos vidéos, de mettre des commentaires parce que y a un de ça la force, c'est ça là que tout c'est la nous ça la bien n'engue bolingaka. Et au micro c'est toujours votre humble serviteur Alex Ngandou Mwana Moulouba, le Benjamin de la presse Karanenge Tolobaka. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grand merci Nanzambe, Ope Sarabiso, Makasa Rosala Moussala. Pourquoi pas Nabino internaute, tout beau conseil, toujours qu'on s'abonne massivement à la Trace RDC News. Merci, je pense déjà dans la tâche pour comprendre si je peux inviter au Pinazanae, au partager les plateaux, et micro, là, repartager donc, tu rebêtes pendant la musique et belle. Un grand merci à toi, Benny Balikambi, qui assume la technique de la Trace RDC News. Merci à toi, Rite Kapinga, pour l'assistance, ma consoeur. L'ambassadeur Ange Mwamba, tour du monde de mon vieux, donc. Il y a un balai qui va bien avec toi, on est bloqué donc il y a le bezala qui est belé, pas dans Yomoro et Bissalarane, tout ça, la système à Djoudjoukwa. Le patron de Plus 33, Costa Beto Besto et Costa, donc agence MS Express en direct de Paris. Mon V à Pachamaou, à Pachamou depuis Paris, je te salue, bon séjour, Nokuna. Beni Balikambi, non, c'est vraiment fou, on l'a invité dans la Oapinazane, Tobé, Tenema Soleil Belé, donc il est là. Bonjour, bonne à toi, Inondation. Ouais, merci, bonjour. Merci à toi. Na sepeli trop ya ko salana bino na journal lelo et puis na pesika mbote na batutu bangalanda biso na minute oyo na komisi nzambe na nga ponza ba pesinga souffle ya homona na bino lelo quoi. Merci. Voilà, Inondation, pour le rappel, aux amoko ya anciens animateurs, ya wenge musique à maison mère, ou ça la carrière nous moi trop peu la maison mère. Expliquez-nous batu au Bolanda biso internaute, au Bolanda biso en ce moment. Et bandara ndengeni Inondation ou tarawa puis parcours na on va comprendre non. Ouais, parcours na nga zamulai trop. Oh ayebi parcours na zamulai trop donc ngana pire petit à Jantamissine. Le Walissim quoi, venanga habita na wenge maison na BCBG. Donc on a ouais, na PCV mot de Sigaza, on a pire petit à vie. Donc to bossana vie na bali faki, to bossana ba staff London, ba rumba des jeunes. Donc to bossana vie na par de place belé pour à cadran pena makas quoi. Donc nga pena donc minga le bezate o ayebi. Na zamona ya de la forêt. Na uti pena kata zamba. Na jubane na bossé trop na ba masalanga ba roi David ba masalanga ba kene ba scram c'est le scram ba ebi inondation pour ngana kota na mouvement na kota ka roi David na kene na scram c'est le scram quoi venanga sikaza na cheba salama to wana pena ba fiko ba yambanga na wingi quoi donc à part ba masalanga akene kena ba roi David mais vinanga scram ta yamanga na wingi tanga na wingi donc vinanga yebi
Voilà, Veno Ayebi Scram, c'est que ce tobi tout à la bien à parcours inondation yoye maison mère na ba 2004 ba 2005 ba ne wana non. En 2006 na wenge pour 2006 tango wenge Panzani. Tout ça va wenge Panzani ndenge nini wana wenge tango maison mère ba noko ba tikali na mikili to loba. Ah voilà. Donc autant on zoba repanzana to mona ka kende to ba BC wenge musique BCBG 4x4 ba wera ba kebo ba masela ba JB tout ça. Te ngasko na wenge maison mère. Tango ba Bill Clinton ba faire ba kei ouais. Wenge tikali pena passoire. Ndé sala ki toya bon toyaka pena na moi retard to kutaka déjà via zuira roi David kene habité fo na masanga DVD DVD masanga uta pa dagumuda ndé fait ba te to stopper na tout travailler na ba pecho to ibla na force na bango bon ndé batika la kana biso zonga mo ba palin donc tango fait kemikili abeti disque tant kemikili et simbagité amona ki ouais Alex Général bimi ba kemikili ba no beta concert vers le biti atika ke mail alias abi mail alias bengela ba mission ba tikali ba banda ba travail faut recruter ba chaîne ni sala ki na zonga mouvement via benga biso to zonga to ya mouvement nga muta rekitanga mail ya rekitanga na Olivier na miel café room donc ba Travolta ba Jean Patti ba Pignon donc ajoa biso pena mo belé quoi donc ajoa biso pena mo belé to tikala pena na mouvement tant on via yé ne ba longola siko Emilia moi Emilia présenter biso ba vie Zarati et ça l'a raté et au sala qui ve ba longolier to do zako bandela zéro mais la sambe ba ko sala qui test normal au banai da ba travail 12 quand ne betama na wenge. Donc, il y a 10 animateurs pour tout ça la test c'est Emilia ma joie ngana lo beson pota masanga tigre ici ka sana cheba salam comprendre ba job suka biso mbana lo beson pota 10 animateurs ba job suka biso mi balema na suka film ouais na 2006 na 2006 bon na 2006 na 2006 to tikali na mona mai to bani bosima na kutaka masanga Bercy Bercy tanga mo na côté mouvement akena pas fait na biso c'est quoi Bercy qui ma qui maison mère bon Bercy qui ma te mais santaka moto ngana kasha wengi pongana na kasha wengi ngana moi de la forêt donc Bercy za na kashe wana te Bercy ayaka na bandenge moko boya ko yemba wana to yebi wana za ba fina biso ba fina biso ba fina biso ya Bing Star ba fina biso ba party na habité donc Bercy era na maison mère était que chanteur era animateur te era ko chanteur animateur yemba boaka wera bino ah faut la cacher moko so ngata na yaka na s'imposer ba yoka siko cacher na pe mila habité pecho fazala masalanga lo beso pas la wana mais lo beso et mais la beko so boka no bien so créer mais ozana ba ki mboka moko boya côté ya ba folklore quoi wana lo beso ba ki mboka côté ba fina biso ba ki bendankoi comprendre yende pena na cacher pena ya wenge do yepo ve akuta yepo to démarrer makam ne sala qui vient sur suspension tant que y moyen ba la sanga pas vie ça pas poser pas fait comment est-ce qu'on manco ba menace ba bagarre donc chose là été voilà to me ko bunda ba bagarre wana mais comme na moi retard ba pistonner le beso ne sala qui donc miloko ba moi tout na ko lo bango te pona mona ngo déjà sala ngo ba passe moko bopo oyo luka boulot si comme il faut ça la boulot calme yo contribuer mais ba niko tchao ba mbesima ba ko kwese yo susu ka bata mouvement ba no bundiso le susu mais franchement net na trace RDC News eza et logo te beng le photo découvrir qu'est-ce qui s'est fait que inondation fandi tamulaï na maison mère au bois quitter ba disque les choses qui manque à travail critères ya maison mère et banero simba yote zala kinini donc et le repena to bengi so na plateau na biso pour te découvrir inondation to yeba ki na maison mère na ba répétition to mona rayo na ba concert to mona mais ba disque bois katé ouais mais tandis que ba collègue no ba lobeso ba roi David ba boka pe le ba se retrouver ba fan na ba poto bon wana olobi wana na bansi mukilo yebi nge yebi po inondation travaillera bien partout wana uta na tout ba yebi ki inondation bosser to se fantarate quoi biso ngato sali musala mukili moni na sana wenge za grand mouvement grand libulu pose la no beta ba 7 ans na kata wenge fo yeba bulu so bi bulu te ba fanya wana la samba ba bengano wera donc vena biso ntoni a lo ba ko te lo te ka ba sénateur na ba député na ba sakalbar ba pesa biso ba chuku wana ba ko bengana yo
na ba FBI bakobengana yo do ti omni ngai na maintenant nakata wenge babengana ngati na bossa dire elaki mpona yebaki boulot elaki kaka keyiki motema mabe era bamaka mosusu tokoloba yango boye te eza mpena biloko moko boye bavie privé koya biloko moko fo ezalaka na kata motema mpo koloba yango boye eza mpena bien te. Ce qui est dans musique, vie privée, vie privée, les Canada kunao. Mais dans le milieu professionnel, ils ont des fans au Balingarabat découvrir la vérité. Il y a bilo rebo mama. Quand tu dis qu'il y a final yo ya osala musala na yo osala musala bien te, c'est-à-dire ils ont un bateau ba contrat yo parce que tobi wenge tambola na 12 et bateau ba contrat yo wana ils ont un bateau bazo luka il faut ba découvrir ba ye ba bango et ça banen basala qui inondation à Salam Sala na bien là je salue Océan de la presse na moni présence il y a Petit Fali donc on les ajuste ba dédicace banan basala qui inondation Salam Sala na bien parce que le au sala c'est un na maison mère c'était par rapport à quoi ba disque les kio karaboy ouais et ça quand mutema mika toujours lobati au mona ngana ye pour sala boulot ngai na ye na orchestre na ye kokota na ye kokota bino ne fuboye manga bien taki monike muto aye na boulot aye kokota na mufuye manga bien mais monike oye wenge oye mouvement ozo bosser na yo mais ozo mona ke comme air moko oh les gars parler zo comprendre les gars parler oh les gars parler na skona na les qui so parler bino mo boye ba kolo mouvement te ngala ebi musique te ngala za musicien te na yembaka te so ne fo ebi sabiso mutando les qui so parler bon mais le chef basé dans l'orchestre pour venir sonner et ça mouvement vient sonner mais ça na bateau va diriger l'orchestre so Nathalie va période les aki ba vient absolu ba mimish base te muta diriger l'orchestre muta diriger l'orchestre rara kakol donc kakol mutando ko to parler bon square kakol obengo les ka parler c'était par rapport à quoi on peut so confiance donc c'est-à-dire inondation ngoye maison mère boye faut za la rananga zona ba plan o la ta rapé ça la roba ne bundisa ba sele yo tenga na soda ngana ba fe ngana ba mikili batindila nga teni na lobela ngo te na ba ve na bota mangoli bu monte ka ba ve ka ba lelanga petit na bango pona ndule par rapport à ndule batindila nga teni ngale la teni te donc na bo na fanda na parler maintenant yak zo comprendre na bossa na parler maintenant yak ngana ko sukula kakole lamba te pardon bolimisanga je comprends na rosa bando bengo zela non pardon ngalinga pembe ngala muta pembe donc akol ça bando bengo na palais zai po surolege babilamba rosula yama wana ve na ngai binga rosula ketchite na rosula lamba te après tout ngana par rapport à quoi ngana muta gorge au surolege ko blamba par rapport à dor bando zo le roi boyina et comment qui siko que yo pose la bien na ka orchestre il faut que na pas kakol sukoli au sali autour sala kuna o yero lobana yo po ya chef soko to si tango na rep atiki lo podium comme moi na parler mais soko sali oya lobité donc yeba ke o mata podium ti donc c'est que on peut sala ki obo rater na disque yango sala ke na bo rater na disque te ponga na boka na disque ezake na belaka ngone na fana na parler et douce wenge te yakika ba corps ibika corps er mo boy ngane na boy na beta bena ba 10 ans na beta bena ba 10 ans na belité donc ngane na boye inane peko sila bena belanga ti ndinga corps nanga njoto ningana ke na mobali na travailler footing na kima bambangu na sala ba mebele njoto ningana ki ne sala ki na fanda na parler na jo traitement na kotiaki lettre pour mkebi ma pona jo traitement et bimaki nango na mouvement mais koma kiti muta silikanga makamona eza masalanga manzeku comprendre masalanga manzeku abetaka na micho apa batterie ya Watanabe héritier comprendre ya posé héritier batterie posé héritier yende mutu aya na palais amonanga na zo bela na expliquer ye zo comprendre na expliquer akei akoloba batini mbongo me mbongo ya te na yeko mi traiter nga mona lar nanga tana komi bien na fandi nanga zo comprendre tana komi bien na fandi manzeko ya kolukanga tango le Bexi nani brigade Longwe tango brigade Longwe via na besa banimateur de deuxième équipe batrier tomata manzeko na parler kolukanga na parler akutanga na sa plein malade na bisi tani nazo ba kisibo na ko travailler te na parler on comprend et on va savoir makamuna bango na ba brandam
babwaka na masamsu bazali wana babwaka bon nga fana na parler na mona ka chose te faut tant corps comme bien habité fana bana ba travail fana zonga ba travail na travail na zonga ba travail na zonga mouvement mais na fana yebote pire vraiment abenga nga partir mikili asepela na nga lobai quoi sepela na nga a soutenir nga atini nga ba instrument ya na parler na lola na ba instrument na répéter na répéter ba musicien to bani préparation aye atini nga mbona bani préparation côté studio aye to sali pala to sali ba clip azo ba plan akena ngo na nga kena oteka biloko sans suite aya boye bon aya compliqué nga bani to tuni ba makambo to salaki complication et on a stoppaka ba travail na piviona siko na minute oyo naza pena na maboko euro million zanza. Voilà, un grand merci à toi. L'espace Kambi Store. Là, je vois maman Yvette Kambi Store. Dans mon IP présence, ça va vrai job à Fandi Wana. Donc, à Pendez, à la retrouvaille, à toi bien. Là aussi, je vois Roy Telo. Vous êtes nombreux, vieux les selles. Donc, Calais à Bandal, vieux les selles. Tout ça, ce que tout ça, on a la maison mère. Crini ni oyo à la maison mère, c'est là que va fan ya maison mère, puis bayo kayo. C'est parce que tu qui pour le bimo trop après balinga bayo katon besoin ta gorge beni balika inondation besoin ta gorge il faut convaincre après ba bogar ba fandi bayo ka gorge o inondation ça non donc et l'euro dit c'est la test c'est là que ba fan tu ya maison mère ba sepela na wana ko déjà lobe ça te parce que wana za boulot nanga wana peneza boulot nanga moni na ya wenge na wingi nga pina na batterie moi ba tiso la ba conteneur ba kosaka donc nga pina na batterie donc yo ngo sko ngolo ba ke ba bera ba conteneur ozoboya ba brigade ozoboya ba Bercy parce que bon ba yaka na ba sac ba madeso ba cri pour conteneur les qui sac ya madeso cri ba conteneur te pour ça ba conteneur ba kimate monte ba kima ba kima rayo ba kima oui mais bon ba boka na ba disque yo boka te ba kimo par rapport à quoi mais ma wenga faut yeba charge on est charge nous tous allons bosser soda obino tubo yebi adaki so afandi bo mbala moko ezoya inspiration zombon do nenga naza zombon do wenge za charge pour mema wenge fo yeba moni ne wenge mission ngiza moni wenge wana ngani mnangana memangu do ngape na mnangana memangu po wenge mais na memangu te parce que ki mutema mbele ki trop qui mutema mbele ko na nga solution ka bilamba yango kimi wenge na kima wenge tenga na kima wenge tenga na mission de la forêt ngana zakini na wenge na bela kinde na fana na palais na kima wenge te pona ka koltia no saba bangamuna ka koltia no saba makamuna no saba makamuna no kima ka wenge te na no yaka wenge mais azo fino kaka abiyo 12 azo fino kaka o ya kaka polinga ki mouvement linga kolo mouvement. Voilà une inondation le bamanga passe Tchabiso pe on a preuve pour le resepelisa mon vieux papi Mwakana la carte qui gagne pourquoi pas mon général Amos Mifilo King Mystère Temple depuis Paris. Bon nga penane na sabo ba créer belé na habité o za maison mère bana bateki lopango batinda papa leki na mpoto bana bateki lopango batinda papa leki na mpoto papa leki akoma na mpoto bakangi papa leki na lipapoe do batali papu moko zompo wana crie nani ezala prince de brigade wana brigade yo pesa brigade bongo yo moko boka raté pourquoi on est écrit à brigade ebani kessa na ngate kessa de la forêt to la bina pesa ya boka oboya ndeni mais il faut boyer ça biloko no eza ba œuvre no il faut boyer tour par tour yepe ba so ba crinae yepe c'est la boka ba crinae brigade c'est la boka ba crinae on ndeni pourquoi pas olobela ndeni minga na olobela parce que brigade abanga sele yo bangi brigade te c'est brigade abanga sele yo eza nga na olobela ngo eza nga na pesa wazika ba cri est-ce que mukile mabe webi mukile mabe ngana kena pa wazeko webi ke ba zonga ba kena pa wazeko na kota mouvement mais diabo ba zo ba cri na ba boka na disque na boka ba cri no na disque eza ma trop yango na zo biso ke roi David a imam na loba o kana mugube ngange ngeke sala lulandwe mameleke les filles ko yimbinko on a ligné na ngati na pesa roi David sangisi ba maele abeta ngo qui ne bougea ya ba maele na ngabi so comprendre donc so na ba yebi ne bazana ba parler ba yebi ti bazana ba yebi ni tona na makambu na osala comprendre ba mi yugo ezali
Ngana lobili susu kangaye, gumbaye, balusaye, kodisaye na miyugwe. Ala toke, kanga mama na miyugu. Bêtise, kanga mama na miyugu. Oui bien ôté. Yo bien ôté. Wala ba mai. Kanga mama na miyugu anezani. You na bien. Oui miyugu. Yo on nga toyeba bon biso no solo ba bolanda biso. Asi on a biso miyugu no yoki miyugu. So ke na ba ko mutu ni bon ba biso miyugu. Eza ba bor mobo, eza ba bor mobo za ba fleur. Na kata zamba. Aba Kongo. So bimisi yango. Mama aokimote. Mama aokimote. Kasi yango na ti. Mama aokimote. Yango na. Un grand merci à toi, Yunisa Isabella, la patronne depuis Belgique. Là, je vois Micheline Zitis à Motema Lambert qui te. Pourquoi pas toi, mon vieux, l'ingénieur Dominique qui est l'un des fiscaux les plus célèbres en Duroc de plus 244. La carte à Luanda, mon vieux, l'ingénieur Dominique qui est l'un aïe aïe aïe. Kozana bayaya na vie. Tala lelo, bon courage à toi, Vénabi, qui est un zambaro sunga, on peut se sous makasi. Oko se rétablir, Dadi Yakuza grande puissance. Yannick Kayenga, excès de mon direct de Belgique. Aristote Kabasele, Aïch, Naleli. Skolelo yo. Inondation au Tiki Maison Mère. Ouais. Inondation zawa puis inondation zo préparer les bateaux balingara musique wa. Ouais, merci ndekonanga na minute yo banakini bazela bulwa kwanzadi ezoya. Bazela nini? Bulwa kwanzadi. Mabele mokonzi. Ah, bulwa kwanzadi mabele mokonzi ezoya. Waneza maxi single na obokela bango vangu na seplisa bango. Zompon. Moi seplisa bango na bulwa kwanzadi. Na bekle bango générique moko afrobeat moko na chamo kwa rumba ngamo na betango ngamo na oyembango na makasi ero million zanza Chacho Dembe la mère de Lyon Caps Kapangala osanga baje vina nga père nanga Caps Kapangala osanga baje bon muto solo pe ba aventure na vie oyeba na te ko za pe proche no moko on a grand prêtre tango via Koti Makambo on a via Wengea Caps Kapangala ba lukeli wera on a via Wengete bito ba petit na ya kotika biso te to kemba tozo kemba to ba bosser to ba boulot mais ba finira biso o to luka ka sa carrière nga na pasula nzela na sala maxi single boalo kwanzadi mabele mokonzi son point ba royoka ba ressentir ba ligne za banzeleza afrobeat moko générique moko chamoko rumba to ba ressentir na studio na minute oh na limité pa passer Condé donc na 14e iri wana tozawana do to travailler na zawana to travailler so boulot sili banakini ba royoka na ocha na fixer date fixe pena jour plein ko bima ba ko sentir ba royoka ndenge na panzi banzela quoi voilà ndo panzi banzela le pe boye to zape belé ba animateur ba ze belé tant yo mo zo fanda inondation ko tala ba générique pe bimé belé le lobe accipe o lobi bozala rane na maison mère wana comme na fro e bende abeta musique chiffonnée ba seda parce que ngala mo ko talo bona ko yoko na ko lo seda cap wa pas fabrication nga bango ne ba copia nga ba copia yo bango tu wana mo ba ya wenge ba kutanga na wenge ba masanga tu ba beta ba fere ba yana wenge ba kutanga na wenge nganya pa faire ba copia ba kunzardo tu ba yana wenge ti bango tu omoni ba tu ba nimete tu ba boka na Congo ba yana maison mère ba kutanga na maison mère na obwaka wapi akobwaka masanga Golbert ayebi tanga boka na wenge bango tu bazawana boko bwaka ba pesa espace ne yo zala na ba Golbert c'est que so to teli ba diema yo mo pesa Golbert oh te ba diema ndende ya yo te wana yablo na bango yo pesa na bien ngana tigila Golbert générique mo mbala fela ngalo fombo générique mo bimba na ba cri ayeba apposer ka ba voix na yi ayebi mais eza mama tante nga sala accident na longo kese famille ngito kese wana le fombo ya mo ngaka tina oyaste aluki banzela mususu yango nde sala ki na luko kese musu après wana nde na kena sko wingi omona yango sko sala kena ke wingi yango na kena wingi. Voilà inondation le na studio lobby aux obeta 300 générique afrobeat na rumba
numéro de contact na yo na batu balukara ba dédicace parce que solo la vraiment zala ke belé na yo mais tant des permettre vraiment te na bi ke to ya pe na studio to continuer ko solo la kaka pesa numéro de contact na batu tout balingi ko soutenir yo batu balingara ba dédicace ouais merci numéro nanga pour muto djwanga na minute so eza 089 99 51 982 089 99 51 982 ezaki bami kana obenga na bongo na bazonga na bongo après to yeba nini to sala bazonga na bongo dédicace nanga na pesi na Hero Million Nzanza papa nanga kaska pangala na pesi Tatiana Mbote na pesi Muchi de Paris na Londres na pesi Aldor Mutudi na pesi Venangandu System na pesi na pesi ba masanga tout balinganga bana mikili bala Jeremia ba masanga tout ka balinganga ba ba soutenir nga en tout cas botika nga te ane o ezane nga faut mukile sentir quoi faut mukile sentir na pesi tout ba mbote na pesi lifanto nga bébé Riflan Mbote na pesi bébé Amigo Mbote na pesi mama kina mfudi Mbote mama na ba Rifland na pesi Mbote na pesi famille nga mobimba na pesi Muchi de Paris na pesi na pesi Jacques na pesi Romeo Nzanza na pesi de famille mobimba bana to akini na pesi ba mbota to bana poto bana Londres bana Angola Didio Kito Njonga do na pesi ba mbota trop quoi. Voilà, merci de l'inondation et pour répondre à l'invitation à Bissonabi que Zambala Liboso pe asukate to na studio pour total évolution ya makamdenge ezole kanenge nini mais assure toi Trace RDC News et ko apporter peu soutien pour la promotion tout wana to za wana pour na ko soutenir yo na ba œuvre to sala. Un grand merci à toi Beni Balikambi qui était derrière la caméra, Arite Kapinga Mwana Muluba comme moi. Tiens comme ça non. Voilà confrère na biso pe ndeko na biso za wana kombo malgré échappé na peso pe bambote ya trop pour l'assistance na yo. Merci à toi à Augustin Yuma ya Augustin mon vieux papi moi kana la carte Ikane Ange Mwamba l'ambassadeur tout du monde ya baleki ana babi kula ku baleka raté Costa Béton ba Costa les patrons de plus 33 Apache Moupé. Vous êtes tellement belé, continuez toujours de vous abonner et de partager nos vidéos. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Ciao. Trace RDC News. Basi Balala.